balobaka ba mama na biso ya ba artiste mesa minene bazalaka na poto nde babimisaka ba couleur chocolat ya makasi ya blague te. Mais président mama yana nuko mama ba mona na mama moi c'est le président na biso mama Mireille yaka mama cinquième tour à Robeta. Cinquième tour à Miki. Donc vendredi, il y a que les personnes bana après on a lundi. Donc vendredi et puis pas ya ngolote. Nga tangi na académie de beaux-arts. Na sala métal battu. Artistes. Na écoute son artiste et puis naza mutu ya nzambe makasi na sambela na la famille chrétienne. Makamna wanyo sekenda selon nzambe. Mutation bara eloko place à côté. Loko na genda France, Italie, na ke Belgique. Na ke la Jean Blue et tout. Italie, États-Unis. Na ke partout. Dans son bara biloko. Les système appartement. Tous un appartement meublé et Zaliawa. On a bateau, bakoya, bapaya, ba séjour et tout. Et on te tient le Ronaldo. Nous avons fait la place dans Maï, on a vendu. Là, ça va répéter, on sommes dans déjà. On sommes dans le locataire, donc on peut faire la famille dans la mais ma campagne a besoin d'abord rebelle. Ma campagne peut le réaliser. Côté à Wera, au Tchela Wera, Libaya, Bozala, Pena, Bafoisen. On a Tchela Moutou Libaya. Tout le monde est là. Voilà. Vous mettez à l'idée à ma popo. Abonga déjà na vie, à ça là effort, musique na air bimi air tekami pa mindele na ba Japon, Corée, États-Unis, mbongo wana mbala moko a s'organiser. Ce qui s'organiser te faut il y a président Babel Boukas. Est-ce que là atinda ki o lia mbongo na le poso? Yo posa mbongo. Oh, notre mécateur, na fungwa sa. E fungola ka saki mama. Na biro moko. E fungola ka saki. Ça dit tani ba euro. Willie Kodamboka Bambongo ngana zwa Miziki ngana beta Defte nzambe Personne m'a conduit, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Bonjour, bonsoir très chers internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, Botala Bissonaba USA, Botala Bissonaba Paris, Botala Bissonaba London, ici quoi Bozobongo Libaku, Yaro Landabongo émission. Vous comprenez, nous sommes bel et bien en RDC, précisément dans la ville province de Kinshasa, na Lalou, Kinko le numéro 1, na maison BG. Et si Kawapi, na mise à délivré, merci pour l'éclaircissement, Vadi Tambo. Et si Kawapi, Toro la Gisamo Kili, tout l'accès Bino diaspora, Bino Bato Zolibaro Talabiso. Et si Kapoto est na Katia Kinshasa, je suis très content. Il y a mon bongo, maison à Bono, na mon côté, maison BG. Na cité le président d'abord bonsoir. En tout cas, merci Aïdor. Ouais. Toza Awache, président Babel Boukassa. Babel Boukassa. Il y a parmi les ressortissants à Wenge El Paris. Donc il y a artiste et musicien, patron, PDG entreprise ya Mounene Namboka Nabiso. Atongeli biso immeuble Mounene Awana Delvo. Na couloir ya Lalou. Donc il y a venu le numéro 1. Donc référence facile. À toi na salon ya madame Naye. Mais tu as le président Babel Boukassa.
parce que toyebi ke bamusicien balobaka kobonga mingi ezalaka na poto mais ye tozomona awa na Kinshasa bonga déjà bapale na bama campagne bapale na Kitambo bapale na Bandal awa place toza eza immeuble rez-de-chaussée nango nde place atikeli mwasi na ye asala baactivité commerciale parce que mobali eza nde mibalo bapesaka mwasi fond sala makambo po charge nyonso ekozala yanga mobali te tozobokola bana ensemble héritage il faut toluka yango ensemble. Président Babel Boukassa, boss de boss, bonsoir. Bonsoir Ken Piana. Bonne président. Ouais, Pépé, calme et allez. En tout cas, au monde on a moi rare vraiment makasi limbisa biso. To ya bonne na étiquette ya artiste et musicien na businessman. Bonne masolo ya ndule. Oui, ma solo Ndoule, ça va. Nous sommes donc, oui, au coûtant en pleine répétition. Ma déplacement légal trop. Voilà. Donc, nous sommes Tambola moi meko. Na tambolé moi trop. Na Paris, na Italie, tambolé moi Europe mobimba. Na ta ko zonga vendredi kako. Donc na madame na bana les vacances, tout au zonga. Alors le wifi na fil ça eloko yo. Pour na ko sunga peuple congolais ko sunga pe bana ya mbinza na sale bango eloko oyo ezali donc ndenge ozomona ngano lobi ala na 16 ali ba salon de coiffure, salle de fête, les colos appartement ezali et puis appartement on a compris car donc car tout le monde tambola nango ezali appartement wifi makambo tout na kati donc na ba car dans ce mutoyer awa ba car eza na disposition ba client nyonso tout le monde tambola nango ezali. Pour le mot tambola jeep voiture à faire on est tout ezali. Condition nango ezali ni pona ba client o bagoya. Non, condition nango ezali ti salon autrement la journée ezali awa tout eza awa eza mwanzo te. Tout eza awa et uti bena tout droit de l'Europe. OK. Mais to checker na ba primo ya fait pour to zona pona ko sunga. To checker na ba prix ya fait pona ko sunga population. OK. On comprend? OK. Donc en tout cas Ken Piana c'est moi ya trop. Yo fili ko comme les sikoyo. Na sepeli pena makasi parce que sans yo na ebi que mon boulot ezali. Ko ya na yo na sika oyo na ebi que non tout le monde va dans Mbinza, tout va dans Rosepela. Bana Congo, tout va dans Rosepela. Bana Poto va dans Rosepela. Voilà, président Babel, tu es belio. Étant que ressortissant à Wenge El Paris, Moutono Marie-Paul Azana Kinshasa, malgré Azana moi ba combat na ba Kolutu ya Wenge. Na habité est-ce que vous avez un moral na Marie-Paul beaucoup tanaka ou bien relation à Marie-Paul et Koufana? Non, mais Marie-Paul a fait dans ngai. Tokabo na musala mais tokabo na kibonde côté kibonde kozali. C'est mon vieux, tout va bien. Bon, na poto temps na zala ki abena ngai. Tout va bien, tout solo la bien. Toi première. Président Babel, côté la lelozo sansa musique na business, tout le monde a vu notre vraiment stable. Au conseil na ba artiste et musicien parce que tout le monde a ba artiste et musicien belé bazokufa pauvre parce que ba musicien ba luka mbongo kana na musique. OK, yo po bandaka na muke mais moi muke wana ozaki na musique. Au boulet, ko créer moi, hein, ndenge zalara, ko créer moi et loko moboy, les lois botelo et puis sur stabilité na vie. Conseil ni opé ça, artistes et musiciens oh ba souffrir. Organisation, exacté. Yo tozo monoza bien organisation na opéza les lotés. Conseil ni opsenga na ba artistes et musiciens. Non, conseil c'est simple. Au moni ndé na lobaka ka destin za nzambe. OK. Donc mutu na vie ko bukana te ko lembate ko za fatigué te comment na te que noter a comment ya zwinga na vie non. OK. Yo yebi ba biso to mona pe to le kana betape mususi. Betape ya passer. On va ba courager. To ba ga non nzamba ko sala. Et puis nzamba sala ra toujours. Donc na ko yebi sa mutu nyofo tout jeune tout ko lembate. Voilà. Merci président Babel. Chaque fois que tu as président Babel, et ça n'est pas patron ya minene ya mboka na biso. To comment benga patron pour na sens organisation na ye. Ya comment net Jésus ya ba artiste et musicien. To kenda na biso pa ba Kofi ba wera ba JB. To zonga ka mso maboko pamba. Mais pas na ye eza pena ko ça la provision ya 2 mois na ndako. Bobete la président Babel ngoma. Vraiment, est-ce que vous savez dans le lobby? OK, alors ce qui est bon, le président a entouré na batbalati qui toko boye c'est que aki parabango très bien. Valide à mon na président ma question. Donc n'enga boire c'est là pour beaucoup na méga boss. En tout cas bonsoir président. Bonsoir.
Laura Liboso et Tiken félicitations à Èvre. Merci. Et ça vraiment colossal à Rosarana, qui est Èvre et Moukete. Mais on a passé un message dans les vacanciers, Oui, Kinshasa, on va dans Kitoko. Et là, Tiken les ali mingi en place, mais si on linda. Merci. Pour battre belé à Potoso ba Kinshasa, ba banga ma sécurité. Mais la couleur à la loi en tout cas, attends ça. Tongo a décidé président Babel tant toi Liboso en tant qu'artiste musicien pour quelle annonce ça déjà batte belé ba bossa na pe na mitu pour continuer dans mon entrepreneuriat ba rozo le moins mukiete et Laura Mouké bazo sango merci beaucoup tingai awa na zo sala après répétition donc tu vas la caméra na ta ah ton côté kuna ouais après répétition ça va bien aïdo le répétition quoi dans t'as dit quoi perturbé Bolingo, achana d'ordre ma bolingo, oh petit vraiment, distingue ta vie. Nzela nini okomi comme ma bolingo, t'en à gauche à droite. Nazali posé, Tima Mouno Willy yo, Willy Kodamboka, Bambongo ngana zwa, Miziki ngana beta, Defte Nzambe, Defte Nzambe, Balobi za Defte Nzambe. En tout cas, merci président Babel Boukassa. Mais papa Mso Babel Boukassa, yo zaki tamulai pembeni ya Kulutu na biso Marie-Paul. Motayanvu à chaque fois les carbone la télévision prima capro narabi ye azaki peut-être doche. Ya bangelo hôtel dans Mukilio, abia chef coutumier. Maman ba qui soit bête la biso ça rappelait un solo. En tout cas, Ken Piana. Ndenge to saboye. Tu vas travailler en entreprise, mais tu as un destin. Vous comprenez? En tout cas, on a Babel, vraiment, on a Oloba. Ce qui nous embête, on a un boulot. Nous avons salé dans la salle. Nous avons nzambe mutapesi nga ba voyage nzambe mutapesi nga makambe bele apesi nga na tongi na saleli nga pe na zalaka na devoir ya kosungaka bato parce que ye mutasunga nga nga pe na sungaka bato oyo makambo etali ke na okende place moko boye esimba boye okende place moko boye en tout cas ngai mpe na soki ozelinga na nzela wana bokozwanga te donc nde nga nalobaka destin eza ya nzambe destin eza ya nzambe. Très bien. Président Babel on peut ça ngandi ko ngai ya pe micro mais quel pe ngalo belo mo bo mo nye le président Babel a chena kingo et loko ngai panza famille papa na biso kondo madilu après liwana e ke bana sécurité Vandi tambo balobaka ba mama na biso ya ba artiste mesia minene bazalaka na poto nde babimisaka ba couleur chocolat ya makasi ya blague te mais président mama yana nuko mama bamona na mama moi c'est le président na biso mama Mireille yaka mama botala bino moko ndenge mama za ezolakisa image ya papa ye omoni nde ka tolobaka donc na ne oyo ba 5e tour azobeta azokende donc autakokoma kaka totokoma na vendredi oyo yakende liboso na bana apres nga na landi donc vendredi auti epuis poto ya ngulu te omoni tolobaka makambo mpe nene ezali tolobaka makambo nene ezali il y a des artistes oyo bakenda bangulu akomi na poto akemi mais biso poto ya ngulu te poto pena ezalaka omondela yebi ambassade tokei Bonsoir maman, bonne santé. Bonsoir papa. Tout le monde a une maison qui togo. Qu'est-ce que vous avez dit? Choix ya rosala salon et puis maison d'habillement. Au Canisiwana, c'était comment en fait? Naza artiste. Oh. Nga tangi na académie de beaux-arts. Na sala métal battu. Naza artiste. Na écoute suna artiste et puis naza mutu ya nzambe makasi na sambela na famille chrétienne. Makamna wanya sokenda selon nzambe. C'est très bien. Ce que le monde a remarqué, apparemment, le Réunion Suéza est à la pote. Pote bien kini. Système moi comment au sali maison mais au coquin na zando. Moi des catch, moi des body, moi des bouquets, moi na Chine.
Mais na moni kene bien le mo wana na moni déjà bon ticket ngai. Oh ya France. Oyo, biloko uti kuna tonde. Te na bon nakendaka nazongaka. Na kosomba biloko ya nini? Te na muta somba ka eloko place à coûter. Le roi na France, Italie, na Belgique, na ba Jean Blou et tout. Italie, États-Unis. Na partout. Na somba biloko. Sopa la somba zandu. Na mwana kini ya mbro na biso na boya te. Mais le roi na bazan douter sikoyo. Na somba na ya Paris. Na OK à Paris na Torsi et tout. Na ya na ngambo za Yala nga Pascaline Bella na lingara makasi. So na ke na zala Torsi. So na Jean Blou na ke pale kinanga Igor Modabi na lingara makasi. Ah na Bruxelles. Na lingara bango mingi fay Modabi ezebele na poto. Mais au Bosani Venise. Allez, na ke pe Venise pour ba pays des amoureux. Na Venise. Pays des amoureux to kutana kuna na France. Kuna ezali ba Venise nyoso za na mai. Eza na mai batambola na bato. Ba tepele ba kena na poto soko tuni bango mingi ba vandi ba koma na Venise. Ba komate na kende Naples. Na kena Padova. Na la sœur na ramona Padova kuna. Comment on est luché. Est-ce que c'est facile d'être la femme d'une star, d'un artiste? C'est facile. C'est facile là-bas sur bazo bonde là. Ah. Donc so zo bonde là. Et c'est facile pour azamu tuka ya muki. Maman Mondabi wana za famille moi. Na za la famille Mondabi ba on se baza na poto. Oh famille Mondabi ya PDG OK. T PDGT. Ngala za Modabi. Modabi. Ah. OK. Ba on nyonso pe baza te mais yaka kombo ekokani mais ngala za Modabi. Mondabi te mais Modabi. Alors si la fonctionnement il y a salon, ça se passe comment comment non tout ça ça mix bien ça mix. Bala mibali, basi et tout. Habillement ezali et puis le col ezali eza système appartement. Tous un appartement meublé ezali awa. On a bateau bakoya bapaya ba séjour et tout et puis toza na mi tuka louer et rozala na disposition la bango ba olinga mutuko balingi ba marque nyoso yali ba Velar et tout ba Range tout ba Mercedes ça dépendra de Velar. Alors qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé parce que le bel est très important mingi bazoya pe awa ba wota ba poto mais basant la difficulté sur déplacement na bango. Alors idée au besoin qui wana route ça ba karacher wana c'était par rapport à quoi? Par rapport à la réalité au moni. C'est la réalité non. Tout le monde va vivre. Et puis pour le moment là, tout ça landé état de droit. Voilà. Quand aider pe la bateau avec chasse awa. Waza mutuka te ko tambola. OK. Ah ben oui, mo konzi alobi na biso état de droit tout ça là. OK. Po wana fachi béton. Voilà. On a été aux Velar. Ah oui. Il y a tout. Ah ben il n'y a pas de problème. Papa est qui n'a pas de problème, il y a tout. Merci beaucoup Ken Piana. Ce qui te libérer le président rapidement. L'autre question, quand on a une norme internationale, et je pense. Non, mais quand on a la norme internationale, ils au moins les motos à vivre dans l'X. On n'a pas de chat dans l'X. C'est-à-dire, les motos à venir à Salitaire, on aura un bout du goût. Nous sommes à tout le temps, on a la place télé, tout le monde a quand même nini. Moutou fois ça là. Et ça va rater. Partout, la place tout na banda on a tout na loger bateau pour la souma peuple. Ce qu'on est au commun au Poutara mais que nous avons la même structure. Parce que dans moteur na mesana d'ailleurs quand bien na yebi à l'époque il y a la campagne na ring à yebi que nous avons même structure en c'est ça. Président tu es là qui beaucoup plus aux alaki beaucoup plus ma campagne mais tout le monde est côté d'élever et ça au cola côté ou bien les années. Non, mais là vraiment parce que na le côté Mbinza kuna ngala za mwana ya Mbinza donc Mbinza pena donc parce que Mbinza na delva pesa pena Mbinza ipen OK
Donc on a des résidences dans la Sikoyo. Voilà. Et dans la Ipen. Ok. Vous comprenez? Na pigeon. Na Ipen, c'est au commis na Télécom wana. Ah, ok. Au commis à wana na Ipen wana avenue Kayan dans numéro 6. Résidence na maison wana. Ok. Alors, na Ipen j'ai au moins 4 personnes. Na 4 bords ya minene. Ya minene na Suisse et Ali, na avenue Kumbo Ali ça au côté retour na. Voilà. Après wana Delvo est appelé place au na Vandaki. Voilà. Na Vandaki na ba master ba tunangai ba PDS ba Nes Makia Didia Tabao ba tunanga donc to vaina ba yango to tchelo na Delvo. Na zone pesa place na ngai na Vandaki. Là ça va répéter wana. On somba ngo déjà. Na somba na cha locataire ba zakuna. Donc zone pesa na famille na donc on met avec point ça pesa famille. Mais ma campagne na bioza ba bon rebelle. Ma campagne peut le resaler. Côté awera na otela awera libaya bozalaka pena ba voisin na wewe. Na tchela mutu libaya. Na tomande wana. Voilà. On peut aller derrière ma poko. En tout cas, président, félicitations parce que na a Josa Nango, nam biloko zanango en tout cas félicitations parce que l'artiste est musicien. Non mais attention, tu peux se ça quand mbinda te. OK. Ah, pour même pas na changu. So boké na changu les sous. Oza ba les sous. Ah, na sokoma swana, masina wana, na lelo mo wana boulangerie mobile. Libanais, tu es locataire libanais. Ouais, boulangerie mobile ça wana donc on va faire un map pour la changu. En tout cas, président, félicitations. Nasi bakinko le route totanga te pokuna nasi oso de lembi batterie ya lemba. En tout cas, félicitations. L'artiste monsieur beaucoup m'a organisé. Président Babel Bukasa, azal leader oyo. Abonga déjà na vie, asala effort musique na ere bimière tekami pa mindele na ba Japon, Corée, États-Unis, mbongo wana mbala moko a s'organiser. Soki o s'organiser te faut ya président Babel Bukasa. Est-ce que atinda ki olia mbongo na lokoso? Est-ce que atinda ki osaki butu obebisa mbongo na boîte? Merci beaucoup président Babel. tokende rap sikoyo na bite mama ko lo ba lo mona mo menga mbanga danse taka biso ba biro ya mokonzi ya Babel Bukasa otie tembe omoni yango biso jete ba mbongo ebele ayo poza mbongo oh mato mekate na fungwa sa e fongola ka saki mama ba biro ya mokonzi e fongola ka saki saki bisani ba e mata dola Zola bila bimisa olingo senga eh na senga te osenga te nasenga te osenga te nasenga te amonyo osenga te enveloppe eza de aya munene en tout cas président Babel azana batambongo batambongo lokwa biso ba biro de ba Jean Kanga tala kaka olobi c'est là olobi maman nangene sinele bino po ana langa uti lex nanga uti ya mikolo ana maitidi azali et puis azana kermesse donc il faut que leka kuna zone chassa pona ana maitidi kermesse za kota zone chassa na commune zone chassa ana maitidi azakuna boleka ala petit nangai leki nanga makila. Mais maman toya pena atalobi na moi to sala image pour basa to sala no pena supporter les carapos confort automoni on est là. OK. Merci beaucoup maman. En tout cas merci. Président comme na suka na habité message ni asuka ça. Donc message c'est besoin préparer nini. Message ça rendre na iboye. Kalami ke go bana to sala studio to sala elongo mo mi balé mi sa to ko bi système on est commis. Et ce système ya ba belete. Voilà. Ndule to do beta biso to ndule ya polémique te. Voilà. To ndule ya polémique te. O ya ko finge belé na TV ko le belé na TV mais ça va lundi na kuzo eloko ça. Voilà. To na besoin bateau dans la discipline pour marcher na bango. Voilà. En tout cas, batutu na rosenga na bino vraiment Babel za bino. Voilà. To kende sous côté ya bandimi. Bandimi boy ba keno o za mona na bino moko. Voilà. Donc quel que soit makambu, quel que soit nini baloba le lien sale c'est là en famille. To saka na kata famille za moko. To bundaka bitumba roi Pelé Marie-Paul siko zale nzamba baksa ebele kana za toujours petit na yo. Donc ba fleur ebele to sala nzele za refungama. En tout cas Merci. Merci. Bah, il faut qu'il y ait une répétition. Mama
Pakson Makungi, omoni Kendiana. Aye, yo ndo ya pesa. Fali un peu. Bato là qui a un donc malambo est énergie. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.